C'est bon? Osana lineti, sana na lineti. Oui, oui, c'est bon. S'il vous plaît, laissez un peu. Volume. Laissez un peu, s'il vous plaît. Merci. Nanto félicité. Mabosa ni yangu ngapi je pense Lumba Boyeli, Mwashi Boyeli, Zayo Bezanete. Atoni mingi yango telefone na yo akona lekisa mutu nango pa mwana ndio yani mwana na ngai falo em português ou em Kikongo Lingala? É o filho. De fato, aqui desde que chegamos aqui, depois que eu comi água, que na mamãe oi, nyonso tu ezoleka nango bien, soki kobebisa yoka comme to kobebisa. Question na ngai na yo tu, mwana oyo yelaki ke papa oyebisaki ngai ke papa nakendeki omoni chasse nabomi. Eske mama oyo natuna lisume nakutuna kaka eske ye mama akozongela lisusu parce que mama mwana na ngai oza mwa moke motema ezokobeta depuis nakozongela lisusu po bato nyonso tu baza awa bayoka mpona yoka teke papa antuka ntango natali ye bien ezali ye te. Eske mwana oyo toyeli inde tina ndako kutu so bosani oyaka bosani yango natuni lisusu mwana na ngai mama yeyo nazongeli mbala mibale. D'accord. Ça veut dire que moi, si je demande que c'est un peu Canada, la souka. Quand je prends aussi ça, dans ma cachine, kazi oyo yango mama babanda kulia do yango oyo bino okomela. Deuxième oyo olubaka mwanga matoko
Non, moi matoko tikango awa. Mwanga matoko oyo okangeli serele na bino. Ke ame mutu aye na butu na minui masosa kota ezali. C'est ça que moi matoko déjà dans wana bajene bazali baza ba témoin ke nazalaki na makamuna ye. Nous avons dit que nous avons non. Nous avons des témoins. Nous avons masanga na jour wango. Nous sommes pas mwanga matoko. Donc c'est ça. Moko wana donc papa na masoloka wana bozomela moko soki lere koki mutu mutu place awoti. Mais obiki na lute, mais peut-être la prochaine na kureve bino yango parce que na kanisa ke bino bokumisha bokumisite mais sikoyo ngai obi biso tumoni donc eza bongo te marike donc ndimi yango mais soko leki bokana na nyungu bino batokoyeba pour wele ta soko leki non comme tu dis na boy donc nous ça surtout madame parce que to monique lenga mwana biso ngi azali yango te. Donc fala pour pas accéder donc papa tu hier mwana biso ayibisa biso ke donc et pas to kenda déjà zana moi na mukumba na fenêtre côté yango baku alors mais papa yene munene mais vous donc ça se passe retenir c'est-à-dire que nande biso mobali fada annonce bino déjà pas toujours kene comme ça bon te na pesi bino des conditions okenda nango na tango okoya oyibikite okena na nungu ya manda ya fenêtre bopesa ngo lelo pour éviter déjà donc dégâts. Donc c'est ça que on a les éléments de parole donc na papa soit wakati ndenge nda lobi papa soki tango tokoti tito songi sakaka mai kaka menanga na comprendre na ngai ke ndenge déjà toyeli na tango tolesi bino awa mai kadi evui na tia mwa mais ke vena kwa ndi diambo kadi wa mai tozui yango te na koya maza tozui maza te na koya mais papa mise à part oyo mais na yebike oyo tosali na kanisi leki que ozanga kozwa maji kansika di maze evui na tia mwa bon ke diambo wenda nzaki papa ke antete na bisope mwanga matoko oui en réalité likambo yango elekelaka nango boye tokoloba te ke bandi na ndako boye yo kwandi peut-être quelques nunges esalemaka quelques différences mais donc ce qui tolandi vraiment teti file kaka singa kaka totalanda yo umosi kwani donc totondi Oui. Pona kozongela mwana na ngai déjà si a confirmé ngai non tellement nano une minute non désolé si a confirmé ngai mais papa awa nayoki ata moment moko te oyo bino botuni parce que moi si pas koki na ye ko se tromper akoki na ye ko se tromper ben je manikadi wa kwenda bwana no eza bongo kutute ngai natuni mwana na ngai ye mbala mibale alobi papa ye mais awa nayoki te ke mwana na ngai ndenge na bengi si yo soki na Zurich uti
Oye, mangu na taxi tanga kuni ava kinovanda ava kwanza na mamboko boye falo tuna yeso kiye wa opesa loboko kwa mwana na ngai soki mwana na ngai te tokoloba tokosala nini bon ke diamu kutuvyoke tobeba nivel le papa donc oyo tukadi point oyo kolobela wana en tout cas mwana na ngai azalaki abosanaki te parce que bon nakoya réalité ayebisaki ngai papa epai nazali kwanza katuntu azoko sala kaka boye nini osali nini namemi ngambo ya nini omemi mwana loba eke papa kuna edi mwili fo muno kadi mwene fo mwana eyo tukadi machine igi yanshiki dio sala yo kuna mpe tukwenda machine ezibandi deja soko jombe ebandi deja na kuna bon kedia mke papa que savo ko voyager ngeneka liloba na yo ou bien moi mécontentement na yo parce que ndenge loba melaka que moi en réalité faut voilà moi honnête mais étape qui katuki devant qui élève avec qui sont les les fous donc kango et baby nango vraiment bon papa en tout cas mais ndenge to solo là qui oui effectivement oui moi na à commettre mais un peu abomi na yete tango akoti na fenêtre apasolaki télé te parce que télé ezali et to changer o mususu azwaki mutu atiaki mutu mbeli te nayoki sango oyo te oyo kaka yebisaki ngai ke kuna masobe yango nalobi ke bon edi adi oshiko to tutali ozeve papa to ye likambo yango mpe toko ekotraitament nango kaka lelo me ngai nalingaki nanu tozongela même kutu kifungili kwa kinyenge kifungi lambulu lwango mais kifungili lambulu liu yuvula ntecho mwana sokiye usali boya nako zongela mwa mokesima parce que na ulobana façon boy que ngai obie biso présentation esalamaka na suka ntango bangi bande bazali place moko bamonana miso ke jour nakendaki réseau basalamaki wana tata mwasi wana nani donki yango nde biso esalamaka bongo président esalamaka te na ore bato bazobalana parce que soki natuni ye oyebi wana kuna ono nayebi te parce que nazalaka te nazoya nalobeli likambo oyo te nazoya bango kaka mibale eske ye alobi ke ye non mais est-ce que tuni soki ye nazoya ezalaka boye ke na ntango ya avant présentation bien présentation soki nalana tuna mwana aye awa na biloko oyo eza ye ou bien eza ye te après tokendaka na présentation ke oyo mwana à partir aujourd'hui anamona papa oyo na nzela azali papa na yo oyo akota mwana wana kuna noko ya mobali na yo tokendaka bongo alors na osala boye mama déjà soki olongi ndambo awa nalobaki po tolobaki yango ke liputa ezalaki te liputa ekozala na ntango bakoya bandamana yango mona te mwa tokumela ezali te mais na primaire obe deuxième étape oyo yango tozali awo ya présentation mobali ayaki komepresente na ndako oyo ya biso alors nakotuna mali eza sokoshimani ezali ye obie ye ntango mosusu tozongeye ezali ye d'accord bajeune baza kuna fana baproche awa bamoneke à partir d'aujourd'hui aza déjà calé engagé donc ça pour cela bomana balobaka donc mwanga matoko donc
Maman. Oh, lui, tu dis, boy, lobby. Tu y vas non. On a Antoine, c'est pas mon ami, qui connaît, il est sous-tête. Bagel Bazali Awa, quand vous demandez à Bango, comment vous l'avez yo Zalaki, Mokolo, oh, Zalaki, Makamanangai, Zalaki. Donc, c'est ça, le Babylon, moi, je m'attends pour la présentation. Comment on peut filmer du son? Zaïe, donc, je m'attends. C'est plus hein? Donc, merci. Bon, papa, il y a un petit détail parce que, bon, voilà, il y a un banate. Papa, n'est-ce pas vraiment parce que, moi, en tout cas, si il y a ça qui que papa kuna kanu volé. Ah, en tout cas, du volé on kan. Que tu kwenda, tulendi kwenda ko togo sana di kambwango. En réalité, papa. Na yebi. Mais papa ndenge baloba. Moi no bazokisi ye. Epande kuna ye. Ye mutapesa ka rapport. Papa. Mwana kingandi azokisi ngai. Oyo te mutu azokisi mutayaka ke nazokisi. Ça dépend ya gravité. Mais mwana nanga na yebaki ke ameme déjà mwanga. Na yaki na zelaki vraiment yo papa. Oye bisangai parce que bon, mais ce qui boyete papa, encore une fois, na sengi bolini. Quand si tout cas, on va voir moi, oui, na yebi, ngambo na yebi. Donc, moi na nenga lobike, en tout cas, il y a à côté là qui n'a porte. Il paraît si vous réparez déjà. Il paraît. Donc même pour rembourser, pour rembourser, papa. Oh ouais, on va dire chimbini na le papa parce que wange ekiki eza ya yo papa simba mwana na ngai wa avocat mangambo nyonso tu bana baluka kango mais j'ai comme na mitu ya nani ya papa donc papa na kombo ya mwana donc c'est-à-dire papa limbisa asengi bolimbisi na ngambo oyo mwana ayaki kosala na ndako. Bon, bien yake. Ngai mwana nga mobali asa kobima. Perfection non, j'ai là dans le bon. Tamulaka male amele. Kolmosusu ayeli ngai keno papa na ndingaka fiyo moko boye fiyo badongi oyebani papa na ye bon comme papa ne toyebani osala makambo kozoba te makambo eza ekele na logique non mais papa mais c'est trop tard il est déjà enceinte d'accord comme il est déjà enceinte le message nayebi ke soki mwana asente makambo ezalaka ndenge nini nasoni na papa ya mwana mwasi mwana ayebisi ngai kedonke tala lisolo ndenge ezali problème eza te kozala kalme okolo tokendaki ngai moko na nayebimisaki donke toye awa me mwana ngai akoli na fenêtre asali fraction asali fraction yango oyo tokanisaki ke koyeba yango te okobombama mais comme omibimisi ngubako kaboboko na yango donc ngai nazopala bino nayeba eza bongo beupa avanga na mibimisa donc c'est pour cela nakoyesi mosika mingi te donc on a peut-être sur la boutique là Amanda Yango merci en tout cas ça m'a fait beaucoup aussi ici ba mama ba pratraki maye komela nade wa ulia
donc limite bozonga nzala donc ça donc na pesi da donc annonce so tu celui-ci on préparer donc mesa et puis les cookies donc masol zalaga mingi ko donc tangu to so dia no yokite wan sekunde nga wana nani donc ekendaka bongo donc Papa, bien tete, donc nous sommes ici encore une fois matondo, n'est vraiment, tu y dit qu'en tout cas, tu y baki, ngambo yo to meme, ngambo yo mwana nanga meme lingai. Soki to koma kuna, soki bakokanga biso ba bengela biso wapi, ba police hein, batia biso na kasho, bango kaka. Alors, ndenge bondimi bolimbis na biso pe to sepeli en tout cas. Quand si tu papa yango vraiment auto yebi ke ndenge makambo elekela parce que tokokoma na étape oyo ya bango parce que bon papa ce qui en diminution surtout etika kaka bango quand si oyo ngai moko en tant que papa ndenge na ye nako zonga te na tika likambo oyo ezali soki bo bongisi yango soki bo bongisi yango te donc oyo tosengi mwana na ngai ayebisaki ngai ke papa tango bokoma kuna senga pe po tozonga na bubu te donc ça veut dire biso tango toye awa yo luji tutwakuiza lwawo donc tango ndenge toye awa tolingi tokende soki eza ya kobongama soki mpe eza ya kobongama te bobongisela biso elanda c'est-à-dire oluji tulo 11 facile mais tokoki kosenga yango pamba te papa Euta Suisse. Poste fuza kilo. Bon, imbungo ya papa. Ekosengela parce que soki boko chindango, boko chindelango na adresse oyo boyebi. Bon, salut ce boy. Ezalaka bongo parce que basengaka kwamba na kala ezalaka bongo sikoyo madon koyala na tembe soki tembe eza te mwai bati na facture eza te kobanda kotela moso ena ibeti omonaka te mpona nini orke tembe moto ezangaka yo alors tokoloba boye toyoki bokenge butalaka na nzela na poche mokolo bokozwa yango na poche recommandé bokoyeba ke mbebo tozwi tokosilisa mokolo nini matoi na biso na misu ekozala kaka na mokande wana kotima bodonke bokende bolalaka soki moma ekoki bomona longongo ye moko papa akopesi bino yango te wango oyo tosengaki yango oyo lingaki na bakisa yango oyo mais tokeba makambo ya poste papa soki moye kozala parce que ye moko soki amemi yango aye kopesa na maboko ezala peut-être bien mais oyo ya poste ntango mosusu baoyo bakabulaka bacourrier abosani na na déjà barecommande ekoma soki wapi yango kaka mwa na façon ya kolobela tobaka poste mais tokopesa na maboko ya ndeko biso ya mwasi ye nde moto akopesa pamba mobali na ye donc toza bato ke donc totia na boîte ya lettre non mokanda toikendaka na maboko ya nzele na bino ye moto akenda kopesa kwa ya Bon.
Nga sikoyo nakozongela mwana na ngai parce que ndenge uti koloba ngo fo matoko maonso bayeba ke mwana oyo lupango yango mpe ekangami bango nyonso soki ekokoka bazwi awa bameli moko soki ekokoki te donke bakomela mai me oye na matoko bino bagarson oza awa boyeba ke mwana oyo aza okipe tanshit mwana na ngai fo yeba na vraiment meme parce que na ndako awa bayebi me ntango akobima libanda wow. Soki oyeli biso symbole oyo ko symboliser oyo mutu nyonso tu okolakisa ngo nani apro tieli yango na lobo na soki na musapi na ye ngai nakosepela yo pe pa yo kokende na kanisi motema ekozala ya kimia parce que ndenge aza boyi ala ndenge azongela na ndimi ata une minute te ke tango comment vous appelez donc mais mutu nyonso to amona ye wayeba ke awa donc papa yango animateur donc music lakisa biso ke mwana oyo ezali eyo kopo kopo moi eloko amenisa Mwana kate za. Vous l'avez tous vu? Oui. Kasi kufanya telema. Esqueci. Music. Ça mariage te. Zali mais surtout ça arrive parce que ça c'est le fiançailles. On fait la déclaration. Nauzwa nani musomi na bangu. Tekota. Nausala video ya mobimba. Nausala video ya mobimba kuna zongo. Bopusa na liboso. Joelho. Boye toko filma Okana muziki toyo katenor soki paja. La base c'est tenor et pas. Courage bana, et alegria. Betango. Tenor. Yakanda. Andrés.
na koloba portugais la regarder linga la terre c'était maintenant le portugais c'est plus la langue bien sûr eu queria falar é um momento com muita alegria que não foi fácil, né? Como a gente se encontrou. Não falei muito, eu disse que eu vou realizar, vou chegar e eu vou fazer esse símbolo que vai ser para nossa toda a vida. E eu prometi, disse Sofia, você vai ser a mulher. Nossas palavras vai ser a mulher que vai ocupar uma metade do meu coração. Que hoje você vai ser a minha noiva. Aleluia! Levar uma família, meu papá e toda a família toda. Por símbolo. Você vai aceitar a ser minha noiva. Aqui está prevendo uma fresca. Esse é um desafio. Agora pega, é tua dama. Todo mundo sabe. Pega, faça as flores. Oui, les filles qui veulent prendre en photo. Les filles, venez, oui, venez. Ah, ok. Bref. Écoute. Croisez, lâchez-vous, lâchez-vous, croisez maintenant, lâchez. Papa banda umenisa pisma mukwazi. Bazande tout droite. Fallait pas baluka boy. Voilà, là ça ela tinha sede. Olha, se quer tomar, tá aqui mais aqui. Tá mais aqui. Tá afobada, né? Olha, então dá mesmo para entender isso. Olha, tá vendo?
Meta tomando. Yo me hice, papá, Sofia. Na declaração. Não, mas fazer. Não, mas cuidado. Ei, filha, veio. Olha. Já, mostra. Já, voilà. Agora, o mesmo ato para com ela também. Voilà. Abrimos. Maintenant, c'est ici, papa, ça m'a dit quand on va Uma foto aqui, Simão. Papa. Fui tirar os putos, já? Olha, meta aqui no meio. Menina, meta aqui no meio. Meta aqui no meio, vai acho que ela vai fazer. Venha. Lá, lá. Tá lá na França, Francis déjà, Francis.